Inscrivez-vous. Maman na yo aleli mingi alo Mireille. Combien de pardons senga qui avant va boma yo? Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs fidèles de cette émission, bienvenue dans votre émission Exprimez-vous avec Nolita Mboulessage. Aujourd'hui, Toye Awa na cimetière ya et puis na Viltaneuse Awa pona kotika corps ya notre sœur Oboebi Azalaki assassiné na kombo ya Mireille Tuzolana bomona ki na bilili ndenge to annonça kibino que bokozala informé donc en temps réel lelo vraiment to komi na suka ya makambo oyo to kotika nzoto ya mowei awa na cimetière ya Épinay Viltaneuse. Donc au nom ya communauté congolaise ya famille nyonso et puis na bato nyonso basunga ki vraiment to vraiment ko senga bino lisusu ba merci na soutien na bino surtout communauté congolaise. Merci vraiment na bolingo na soutien obolakisi na bandeko ya Mireille Tuzolana donc na ba mi et puis ba proche na ye. Oyo vraiment bosali effort vraiment to moni to remarqué que la communauté congolaise to komi vraiment lisusu ko lingana pe ko sangana vraiment la loba mingi te vraiment total ndenge corps ya Mireille Tuzolana eza ko kota a na cimetière na Épinay Viltaneuse awa et puis na ba remerciement ya bandeko nyonso ne balobaki to moni bandeko ba res kazadi bazalaki to moni communauté nyonso ba répondre vraiment présent to la sabino na ebi ke eza moi tristesse ba image au Borolanda mais boza toujours na kimia. Regardez-nous sur www.voiceofcongo na partenaire na biso Hôte 243 donc na bo c'était RD Congo Information donc tous toujours ensemble et donc Roger Smith qui est derrière la caméra les réalisateurs de cette émission. Quant à moi Nolita Mboulessage je vous retrouve juste après pour na tolobela lisusu to clôturer émission oyo balobi félicitations na Marion Ochumba et puis na batu nyonso bali kolanda na bo sente balobi le cinéaste pas comme les autres Roger Smith tobo sepete balobi Guilhem Maindu ya Willy Sionga ya Willy Sionga tozala toujours bolingo tola na image. Toyoka papa ali koloba. Dovana kimia. Alobaki on a quoi koloba. Mais les lopé avant au cotonasi à mabele et sengina loba quelque chose. Raison pour laquelle nasala ki makasi pour na koma. Eza pambate et nanga na yebeli yo awate. Yango na ye kozwa yo. Parole nanga ezaki yangona. Na yoko aki kolela no pendant tout le temps au vandaki awa. Ce qui est en Afrique, nde na yako zoyo na zongiso na ndako. Malheureusement, eza mboka musika to bana ko mitungisa tout le temps to kosala ndenge nini poto récupérer moi na biso. Vraiment et ça biso pasi makasi. Na mona ki déjà futur na yo. Na mona ki zaki sombre parce que zaki na position moko ya mabe. Bato bazolo bebele pona yo. Mais eloko nga na yebi
Il n'y a pas de conséquences sans cause. Mireille okufi par négligence. Yango na lobaki na ye ko luka muto abomi te. Muto abomi yo kombo na ye négligence, c'est tout. Bande ko na yo bazolela. Maman na yo aleli mingi alo Mireille. Combien de pardon senga ki avant baboma yo? Merci, merci Jésus. Oh les rois, merci Jésus de tout cœur. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci. Oh les rois, merci, merci Jésus. Pourquoi tu m'as parlé de la femme de Kester Florence? Oh Belela, Belela Yahweh. Oh Belela, Belela Yahweh. Yo yo papa e ambanga. Kangai na kende na ngai Yesu na boino soya moki oyo papa e ambanga. Oh papa e ambanga, 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 papa e ambanga. Éternel, c'est toi qui as donné Mireille et c'est toi aussi qui l'as repris. Seigneur, nous sommes venus accompagner notre sœur jusqu'au dernier jour de sa vie. Voilà pourquoi, comme la Bible déclare que toutes circonstances concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu et à tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, nous nous inclinons devant ta sublime souveraineté. Je remets le papa qui a quitté l'Afrique loin pour venir assister aussi à cette dernière cérémonie. Oui, il vient de perdre son être cher. Mes chers Saint-Esprit, tu es le consolateur. Je sais aussi, tu dis, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Quiconque aura semé le mal, moissonnera aussi le mal. Amen. Et quiconque tuera par l'épée, périra aussi par l'épée. C'est la parole de l'Éternel. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si la justice du monde pourrait l'épargner, mais personne ne peut résister devant la justice divine. Éternel, par toi que nous demandons vengeance et rétribution, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Mais ça n'a pas mis. Moi, on a un trésor. Maman, Trésor. Trésor à Zanangola. À tout le monde a biso. Aïe, ici, tout témoigner. Bolingo a zaki on envoie pas une. Mais malheureusement, mon qui est saliqué, le lot, âme n'a eu qui correct dans et donc à Sengi, Oyeba, qui a l'indaki, à Baraki, au bout de qui n'est moi. Tindaki, on a potopo, Oya, Oya pour préparer peut-être un jour à quoi le champ de l'eau. Ce qui fait que qui est saliqué de l'eau, qui dit ça. La combat famille à Bisson, là, dans un noko, il y a l'équipe, noko pour la terre de l'Uganda.
Sengi, on se repose en paix. On se repose en paix. Et que moto a sali yo nyonso ezala nzambe moto a pini il y a du sodo tozaka bato mais se reposer ko senga abande ko nyonso bazali o baye awo abemerse bino mingi malgré la circonstance to kutana diwana ye mais bon tout ça la nuit donc ko venger te totika ye à se reposer en paix vengeance ezala te toluka tosuba mwana oyo atikali mwana wana aza na beso na biso nyonso aza na beso na biso nyonso po to eleve lelo basuka na yeti nango wana na kombo ya famille ya kazi. Merci.
Mesdames, Messieurs, donc, chers téléspectateurs, donc là, nous sommes arrivés à la fin. Donc, il y a enterrement, il y a notre sœur, donc, Ote Koti Kabiso, Mireille Tuzolana, qui est assassinée. Aujourd'hui, baby, que on a vraiment, soit qui moi, Mikolo, pour n'a pas enterré, c'est vrai, parce que moi, banquette est qui est belé. Le lot, vraiment, tu es Koti Kaye, la dernière demeure, na awa, na cimetière, il y a épinée vultaneuse. Donc, voilà. To comme na soukande, na lobaki, donc, to banda ki likambu oyo. Et puis to komi nango ya suka parce que to la sabino ndenge ba enterré ndeko na biso Mireille Tuzolana. C'est vrai vraiment ils a passe na motema bomoni ba ndeko ndenge ba leli papa na epa utaki Angola ayeti vraiment awa. Te remercier par ce mot donc toute la communauté vraiment congolaise na soutien na bino na ndenge bozala ki na likambo oyo na début à la fin. Papa Jeff donc to komi vraiment la suka ya to ko enterré ndeko na biso Mireille Tuzolana, communauté répond encore une fois vraiment très présent. Papa et Mireille Outaki Angola pa qui au col banini vraiment les sous pour na robaksana communauté congolaise bazala notre comme vraiment na likambo to banda ki ngona yope to comme na suka mo loba. Non bon merci mille pour la parole bon to wuti kotika corps ya Mireille tout à l'heure là. Bon, papa ne ya sola yaki nzamba sungaki bapesa ki visa pour participer à l'enterrement mwana na ye ezelo komoko malamu mingi mais ezaka kapasi na ndenge ke na ba age wana tika biso pe na ba circonstances ndenge wana ya ko boma mutu eza pasi mais sikoyo to uti kotika Mireille tozali ko kende sikoyo ko se diriger vers la salle eska salle ezali de façon que tout se retrouver biso nyonso tout na bato nyonso tout ba ko accompagner Mireille na dernière demeure na ye. Donc, en tout cas, merci à la communauté congolaise, merci à la bataillon surtout oyo participer na biso de façon que tout qu'on a biso Mireille et Skane Yasuka. Ok, merci beaucoup. Rex Kazad, nous avons commencé cette affaire avec vous, donc aujourd'hui nous voilà arrivés à la fin. Un petit mot à la communauté congolaise. Aujourd'hui, nous étions aussi surpris de voir le père de Mireille Tuzolana parmi nous ici en France. En tout cas, moi je vais vous dire quelque chose, je suis extrêmement fier d'appartenir à cette communauté qui s'est mobilisée comme un seul homme du début jusqu'à la fin. Donc qui a dit que les Congolais n'étaient pas solidaires? Qui a dit que le peuple congolais n'était pas solidaire? Aujourd'hui je suis extrêmement fier et des médias. Je te remercie toi. Merci beaucoup. Véritablement qui a joué un grand rôle. Papa Jeff qui est à côté de moi. Et toute la famille et les anonymes. Bateau Nyonso Batiaki 10 €, 20 €, 30 €, 50 €. Maton Domingue, merci beaucoup. Vous avez, par cet élan de solidarité, montré votre patriotisme et votre attachement à votre pays et à votre communauté. Je vous remercie, mais vraiment avec la main sur le cœur. Aujourd'hui, le papa est là. C'est un travail de la famille, les gens se sont mobilisés. Surtout, j'aimerais remercier Marion qui a fait un travail aussi énorme pour que le papa soit là. Donc, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est un moment de solennalité. Donc, allons discuter entre nous, en famille. Et je n'en doutais pas. Voilà pourquoi je suis fier d'appartenir à cette communauté. Tout d'abord, on a soutien à la communauté congolaise et puis on va répondre présent. Merci pour la micro Pessingaï. On a voix malamouté, mais on a préféré Naloba pour remercier la communauté congolaise. Dengue na geste na Mbasalaki. Et puis la remercier Batunyo Soto Baye. Au Baouti Epai Nepai. On a assister na Katia pour la likambu ya Mireille Tuzolana. Ngai nazali mamale qui est trésor. Donc nazali awa. Mireille azali moi to balaki. To boya qui atamu kolomo côté. Tina suka ya Mireille, to lingie toujours. To lelie tina suka. Geste na biso o to sali pona ko laksa bolingo o yo to yeki na Mireille. Pe na kati ya famille na ye. Do to zali awa. To revanda tini to panzana na mukolo ya lelo. Mais mwana ndenga azali wana, azali mwana na biso azali mwana ya deux parties. Mais azali mwana o to balaki mama na ye. Donc azali mwana ya deux parties. Donc
likambo ya mabe ezali te na côté ya famille ya Trésor ni na côté ya Mireille mais oyo asali likambo na ye ba toyebi na biso ye mais sauf que ezali likambo ya Nzambe tosengi justice ya Nzambe esalama. Merci beaucoup maman. Voilà. Moi liloba liso soko baksana. Bon, yaloba ezamingité. Je crois que crime o et salemi awa ezali ba même crime au toujours combattre na Congo. Donc voilà pourquoi présence ya ba combattant ezalaki na o esika. Toko kundandeko. Donc maintenant, il faut que le karosunga famille à niveau ya avocat pour le remonter moyen pour récupérer moi na kozongi saé na maboko ya famille. Moi na zati ce na daska. Bah oui, na otu komo na mona babimi c'est juste tant tozo kota na église. Na moni mundelo na bon famille d'accueil bazu moi na bazo bimambangu to landi bango libanda. Tuni bango nini ono mona ta traumatisé. C'est normal. Ba ko si c'est recueil. Ba to babandi ko lela. Donc moi, il faut aller là, parce que moi, on a supporté ma quelle était, mais c'est pas que moi, on a traumatisé, parce que l'enfant, elle a 2 ans, 3 ans, et pratiquement, elle ne sait rien. Donc, tika, tout ça, moi, on a tout le monde, parce que tout le monde, moi, on a tout le monde, maman, balamoko. Mais, bah, continuer la voiture, bah, démarrer, bah, donc, et puis, si vous kanda, mais voilà. Donc, ce que maintenant, il faut découvrir, bah, parce que dernièrement, on a aucun qui, Didier, bah, à côté à papa, bah, il y a un mobile à Mireille, bah, qui va à moi, Kokoso, na niveau, il y a avocat. Donc avocat boyebi que makambo eza makambo ko récupérer moi na France eza ka facilité de ko senga ba moyen donc batamote malamu ba nga kosunga basungi sinon circonstance ozaki nango l'équipe bien donc merci na batu nyonso ba ko pesa 1 euro 2 euros ona ndeko na biso Mireille donc nzamba batela bango nyonso best. Merci bien. Balobi touti kotika encore ya Mireille Tuzolana na dernière demeure nae tout le monde a posé présidente il y a association où il y a maman d'abord organisé qui paie en commun accord on a ba tunyoso marche où ezalaki pour na ko déplorer et puis ko ba non la violence faite à la femme les loto touti kotika ndeko na biso Mireille moi lilo ba la communauté congolaise et puis là on y soko ko baksa quoi nasengi merci na communauté congolaise na soutien na bango o ba sali na katia libota ya Mireille enterrement ça s'est bien passé en tout cas bazaki ebele et la kisi pena membre de la communauté na biso ba active vraiment bolingo ya solo donc je vous remercie vraiment na bato nyonso ba se déplacer ba uti musika ba uti ba Espagne ba muso ba uti ba Dijon ba muso ba uti ba mboka ebele en tout cas merci nyonso l'équipe bien papa na bango pe ayaki assisté donc nyonso l'équipe bien en tout cas nzamba pambola bino nyonso bosali et puis apambola bino encore na ba image nyonso bochaki en tout cas merci mingi na lobi pour la fondation association oya mama d'abord ceux qui peuvent profiter la milieu batu misus ba femme violée bazala bandak ba baté qu'est-ce que barosa démarche ni barosa pour ba joindre bino et là ni robaksa parce que baté belé bazala ba problème on a bandako na bakisi que ba mama oyo ba ebi ke bazo subir ba violence conjugale au sein ya katianda kuna bango eza violence mo eza très dangereux biso to créer association oyo ba bengango les mamas d'abord to créer ngo pour na lutter contre les violences faites à la femme. Tous alliés pour soutenir ma maman ou à Monique azana problème et que azo koka kokene na place à ba structure t ou à éviter place ni porte ni fois bêta ce qu'elle linga benga biso pour que toi accompagner numéro de téléphone 06 49 88 83 16 pour que likambo et comme les Mireille et tikasuko comme la base préfixe parce que monsieur est international balandaro par faut à 00 33 donc je dis 0033 6 49 88 83 16. Merci beaucoup. Ba ninga pe ya Mireille Tuzola na tozaki na bino na début lelo to komi to tiko tika corps ya Mireille to moni boleli vraiment mingi mais lelo to lobake to lela souste parce que elo to mosenga nzoto ya mowe evanda na kimia lelo bani ko loba to tiko tika Mireille Tuzola na dernière demeure ne quoi.
donc liloba kana na kokoloba donc nasengi bato nyonso o balande biso nasengi bango merci penza na moni bolingo ezali donc émission tosalaki ya liboso na lobelaki tolingana na moni penza donc kokisami na kumisi nzambe donc na moni pena bolingo ezali do bo soutenir biso donc na sepeli makasi na kumisi ka nzambe leki bien papa na bango pa yaki to ndolela kaka papa lokwa mutu azate ata mutu moko so ya famille na ye sala bien tolelaki papa mais to moni pe papa ye donc papa donc esali biso nyonso pasi baninga na ye to kumisi ka nzambe leki bien donc merci beaucoup donc molimo na ye ekende kana kimia ekena kimia nzamba batela merci beaucoup Robax Lobani. Ah, nazana minga koloba te pona liwa Mireille bon toyaki to kunzie lelo na remercier bato nyonso nde to landi bon en tout cas l'équipe bien et l'équipe bien. Merci beaucoup un petit mot. Vraiment merci pour la famille congolaise na opesa merci beaucoup Tommy Monique est vraiment en famille lelo to tiki ndeko na biso Mireille Tuzolana. Vraiment, molimo na ye epe manakimia. Merci beaucoup. Merci bien. Merci pe na musala na kitoko zali ko sala vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends-moi seulement liloba. Non li en tout cas vraiment so na ye pour na approcher pour na senga merci na o nyonso sal elongo na biso na ndeto banda ki makambo banda le 21 ti lelo tika biso te nzamba lola penza a récompenser pour na yo. Musano ke liboso groupe na bino voice off et kende liboso na réalisateur na arranger na eke liboso nzamba pambola bino ebele en tout cas bo contribuer ne loko oyo va bo lati souci oya tuzola na mitema na bino nzamba mona bino. Merci beaucoup. Un petit mot. Ngapena ningi na remercier bino premièrement parce qu'ils ont même pas prévu na loba mais tellement que na bolamo bosali vraiment na koyi kokanga ngote ko retenir ngote donc sengi kara na loba pour na remercier bino botika bisote bozaki na biso dès le début ti to komi vraiment na fin na remercier batu nyonso oyo pe balandi biso na ma oya Mireille la communauté congolaise va contribuer vraiment et surtout communauté congolaise to moni vraiment que bolingweza entre nous vraiment balba bolingweza te mais tozana bolingo to sentir ango lelo ke bolingo zali tamasongo baksa nini en tout cas vraiment na koki ko zengrate c'était pas ba combattant na biso basale fort moko nzamba na bango batiki biso te si bake ko kangela biso assassin wana donc nzambe vraiment apesa bango force o bazui kat na mboko e keneti na mboko na biso na RDC. Amen papa ngo baksa loba vraiment nga vraiment naza libana loba pour Mireille ala ki vraiment mwana oyo tovandaka na ye à chaque fois vanda ko benga ngai papa kapaya donc ya osala nga ba course na rezoyer pe na osala ba course donc tozala ki vraiment famille donc souci vraiment ya trop bandeko ndenge na baki na bino bouti kolanda biso donc na makambo oyo e kwelela ki biso nyonso toyebi ya ndeko na biso Mireille Tuzolana oyo boza sans ignorer na banda kutu bomona kinde na misala to salaki oza ki assassiné lelo vraiment après mikole belé vraiment cornaye et bima kepe lelo to tikotika ye na dernière demeure na ye ndepe to na bino papa ya Mireille Tuzolana outi Angola ayeti awa na mboka ya France pona aya ko assister na enterrement ya mwana na ye Mireille Tuzolana vraiment to komi na suka bo muti ko mona ba image oyo na ba cimetière et puis partout bolandi na ba ndekopé ndenge ba uti koloba pona ko compatir toujours ensemble na l'illustre disparu ozaki ndeko na biso Mireille Tuzolana pona to monopoliser parole te to komi na suka depuis que papa za la souci ya mwana mais to koninga quand même aloba moi liloba na communauté congolaise. Oh lelo balakisi encore une fois bonne fois wana et puis bolingo o ezozonga toujours na communauté congolaise to lakisi bonne fois wana ko aider pe ko participer na ko songa ndeko na biso Mireille Tuzolana o atika biso ya peu papa communauté congolaise a poto ezolando awa et puis oza en direct à Kinshasa na Molière télévision Mireille Tuzolana akufaki awa yozalaki na Angola bandeko vraiment bazwaki likambo wana na motema bazwaki comme leki na bango yaya na bango to nièce na bango awa na poto batu nyonso ba participer papa Jeff Azana mona ki contribution à la communauté congolaise moi liloba tout d'abord na communauté congolaise ba soutenaki makambo oyo et puis liloba na ndenge po yaki na batu nyonso ko loba pour remercier apesi merci na ndenge au présenter ga micro pour na loba quelque chose concernant liwa ya mwana nga Mireille Tuzolana
ngai kombo nanga papa André Tuzolana nauti na mboka Luanda sangwana ya liwa ya mwana nga Mireille vraiment ezokisaki mitema ya batu nyonso oyo bayebi Mireille ezala meme oyo bayebi ete par rapport ya forme oyo bagresaki mais toutefois to ngai en tant que papa na sala qui est fort ngai non il faut na assister na derniers obsèques ya mwana nanga na mboka Paris nde sika nakendaki na ambassade pour na solliciter visa et tungisaki nga makasi mais tellement que ezaki bosenga nanga epa ya nzambe na kosepela liboso ete mwana nanga kota na mabele nga nazala présent alors nzambe a permettre na koma na mboko ya Paris pour na assister na enterrement ya mwana nanga Mireille Tuzolana nazo ko remercier communauté congolaise mobimba na bandeko nyonso oyo ezala na bato mboka mususu na moni quelques bandeko ya Côte d'Ivoire peut-être na mboka mususu bayaki ko assister biso na matanga tellement que douleur wana ekotaki na mitema ya moko na moko batikaki biso te mais particulièrement pour la communauté congolaise eloko basali vraiment marqué ngai na sengi na nzambe apambola la communauté oyo ezali dirigé par président Rex parce qu'à partir de Luanda tozaki toujours en contact non papa il faut ya ça le fort ya nzambe pe asali grâce na ye na moni pe oyo bandeko ya communauté congolaise basali elongo na ba combattant en tout cas marqué nga makasi yango vraiment nazo kosenga na ndeko nyonso à soutenir communauté oyo afin que ba problème musu ekoya oza ya sukate ba kozana niveau ya ko résoudre nyonso ekoki koleka na mboka na biso pona bolingo pona ko marquer bolingo na mutu nyonso akozana problème voilà nazo kotika pe bandeko baza na Afrique oyo bayoka ki sangwana makamu nyonso leki nango bien yango nde totiki kaka nzambe azwa asala justice na ye po ezali mukano na ye. Papa André Tuzolana c'est vrai toyebi ke Mireille Tuzolana tikaki mwana Mireille Tuzolana tikaki mwana ba précaution nini bozozwa pona mwana ana lelo azana das azana ba assistant social bo récupérer mwana ana pour que mwana azala quand même na bande comme sous pe baza balobi ke ba rozwa mwana ana pour ba garder en France to lingi pe mwana na ki en Afrique té c'est vrai parce que en Afrique to be éducation ningo za té parce que botami awa biso to lobi to lingi té en Afrique mais ba tout ça to bi ngane na bosi na timi kono na lancer ka appel moko muto rozwa mwana ba rob mata 100 000 mais na yo moko démarche nini bozozwa pour que bo récupérer mwana ana pour que soit awa ba papa Jeff bazali ba to bazali belé ba ko récupérer mwana elo ni précaution ni bozi aotika kana das kuna ou bien bozo récupérer pour kazala de la maboko ya biso mo ba congolais bon mwana 13000 jamais to kotika ye na maboko ya l'état ndengwana comme si mama na ye azana famille te ndenge na komia wa na ebike na kokutana na bakonzi esika kani mwana azali bon awa tuza na mboka ya loi naza na eloko na koko préciser te nini kozala mais naza déterminé pour te récupérer mwana wana azonga na famille afin que to landela évolution na malamu voilà. Merci beaucoup papa André Tuzolana ndeko Lorraine ML pasa awa tomoni pe obandaki makambo oyo ozaki pe parmi bato ya liboso ba contactaki biso pour que to sango vraiment to panza yango mokili mobimba moi liloba nini ko baksa lelo to komi na suka to moi to yaki na cimetière to komi na salle awa esika bande connaissance basangani ba mela moi kopo moi ji pona ko kabola toujours na cadre ya kabla maana moi liloba na communauté zolanda. Merci Noli pour na parole au Pesinga. Déjà na que communauté na biso toza solidaire yango na nazoi contact na yo ele na yo ki likambo ya ndeko na biso Mireille et pesa nga motema passe attaque maman cœur na ngeza ki déchiré le na yo ki abungi moi na patikali et puis 5 jours après ndeko Jeff Abenginga qui va retrouver corps après to sololi pour l'enterrement et tout wana na baki non le quoi situation est difficile boye il faut contacter communauté congolaise par bien média na yebi mutu Naïbi batu ya média, to comme la média vraiment ya commis vraiment performant dans le sens qu'il y a internet partout. Communauté congolaise ça les appelle à quoi répondre. Et en tout cas, eza esengoma kasi to laksi bolingo la biso les loyo maramnyo so leki malamu to kundi Mireille na honneur nyoso pona boboto to zala ngo ya biso ba congolais. Merci beaucoup ndeko ML ndeko JPSP awa Ranger Smith donc ndeko JPSP awa
to mona ipoza la ki mingi na makambo moi MC Mo lisusu ko ikolobani. Na remercier beaucoup la communauté congolaise na soutien tout donc na esengo mingi pone na moni tokundi Mireille dakakunda mi na honneur a mérité tokunda eboye donc esenga ipena ezala boye po ezala ki souci passe na motema fort pona marambo elekaki wana mais quand même tozali consoler mokie pona enterrement ndenge leki. Donc, nasengi ba merci mingi na bino nyonso bo contribuer bo pesa ba mbongo. Merci na yo ndeko Loli na nyonso tout pena obo sali na media donc sangwe panza na makasi batu nyonso batala na ba Facebook na ba internet tout ça donc yango pena nde mutu esali ke batu ba yeba. Donc merci beaucoup. Donc Nadana esengo mingi na sepeli. Merci nabi koza émotionné ndeko mwasi tomoni pe awa moi petit mot tomoni pe présence no awa eloni ko loba la communauté congolaise na bat bazolando siko. Ouais, merci beaucoup papa. D'abord te remercier PIO aux amis nabiso dès le début et puis jusqu'à la fin. En plus communauté congolaise donc soutien l'équipe makasi mingi. Batiki bisoté. Donc, il y a mon image. Donc, toujours les liens na mitema. Justice en ambessa la kandenge sala. Donc, c'est ça. Bandeko ba ami ya Mireille Tuzolana ototi lelo kotika nzoto na ye et vanda na kimia ndeko tobi ke yozaki na chambre moko bozaki ne vraiment na foyer moko témoignage nini lelo ndeko c'est vrai ça susté témoignage nini ori ko pese puis sala ki on ndeni ko mona mutu bozaki na ensemble bazako ko enterrer boye abazo kunda ça ki on ndeni sentiment yozaki nango. Bon, merci ndeko nangai na ndenge opesinga mutu ya question oyo nga naza camarade à Mireille to vana ye même UV na foyer donc to bande ko lea ne chaque jour sani moko Mireille zalaki mutu moko batu nyonso balingaki ye pe alingaki batu yango wana batu banda ko s'approcher na tout le temps donc eza likambo moko kweli biso eza pasi amerita ki liwate Mireille ndenge avandi amerita ki liwate atamuke. Mais na remercier ka le bon Dieu pour mutu moko ko s'échapper na liwate nzambe asunga famille na ye lokwa to kundiye et l'équipe bien toza vraiment blessé pota on e bando si la malem mais toza vraiment blessé surtout yo zaki na mo vando moni bo moi sani to na oliana ndeko Mireille moi lutu ezalaki wana moi nini la ko mona ngo salo sondeni papa pasi mingi loko anet ayebaki mukolo abima atikangai alors apegi yo linga noko lamba na tikelo nzungu oyo souvenir nazana nzungu na ndaku na ngai ye mutatikela nga ata mwana nga na mwana ne babandoko saka na nuit et jour kola le sika moko nga na Mireille mais eza pasi mwana nga za na 2 ans et demi so que tout nie Mireille ou maman Mireille elle est morte ayebi mwana 2 ans ayebi liwa mais vraiment merci beaucoup kana nyon surtout o salami po nzambe a permettre salema problème te. Voilà, na lobi kawana. Merci témoignage susuni nilongo bakisa vraiment na Mireille. C'est vrai, otiko lobelo mo sus ake. Bozaki na foyer moko et puis on témoignage moko pesa suna bato baila. Merci beaucoup papa. Ba témoignage j'ai belé ka mon côté hein. Il est vraiment belé hein. Ben c'est agi vraiment copine moko ngana kota foyer na juillet 2010. Il y a en décembre 2010. Vraiment une copine, vraiment une copine moko, je sais pas quoi dire donc passe ma casse dans ma Mireille. Au moins les lois dans l'église, tant amoni moi na continue famille d'accueil ou appelle ça qui est. Passe on na yoki dans mon thème na ngai franchement na ebité dans le banini. Comme on a moi na famille moko mindele à côté Mireille na cercueil wana. Nzamba dans le kumu. Merci beaucoup quand nous sur l'équipe pour na Mireille na ebité qui copine moko to vandi na ala qui va aller à Niclette. Ouais, on a mis une seule crevette, nous avons toujours Mireille aux arbres, ceux qui n'ont Mireille. Franchement, nous sais pas mon akina ndia na leki na moni Mireille tambola boye. Quel est notre Mireille kufa boye, ça fait trop mal vraiment nous li oyebi. Merci beaucoup, gardez moi ni naona donc un petit mot bino ba copine à Mireille. Moi li loba lelo toti ko kunda Mireille, toti ko tika na dernière demeure na e apé malakimia. Moi un petit mot quoi. Bon, nga ko loba kaka nzamba za lokumu po liwa eza yo kwa nzambe mutasala liwa donc
nzambe azwa lokumu mpona oyo ekomeli Mireille nzambe ayamba molimo ya kimia naza témoignage na ye ya bien parce que navanda na ye mwa temps tovandaki nde tozalaki na esika moko ye azalaki likolo nga na se donc tobanda kozala na ye à tout moment ti tokabwanaki tobimaki place tozalaki na foyer tokomaki na bandako mais mo na batelefone ndenge nini toyebana ata basanté esalaka bien azalaki vraiment coiffeuse oyo abanda kocoiffe nga mpe donc eza vraiment pasi mais alors que na osenga kaka nzambe ayamba molimo na kimia mpe mwana na biso oyo atikali 13000 nzambe abatela ye place azali kokola na ye donc nzambe azali de toza mpe na babon souvenir mpona copine na biso kwa Mireille donc azalaki fille moko très bien komikitisa asekaka na mutu nyonso aliaka na mutu nyonso donc asolola na mutu tu donc nzambe vraiment ayamba molimo na kimia mpo biso mpe mitema ya biso eza ya kofungwama mpona copine na biso. Merci bien. Oui, merci pour le Pessingai. Nazana Sengote, mais Nazana Mawana de Mireille, Naïba qui est Utangola, Tinengaï, Nakatamboka Poto, Naïba qui est, Naïba Mobile Naï, Naïba ma famille Naï. Il y a un qu'on a mis sur la Tikipenda Kunanga, Naïka Kabalamana, Baninga Bazolela. En tout cas, n'a pas d'abino Penegboé, Kabalamana Biso, Namona Bino Bilili, Namona Biso, ah, et Pessinga Sengo, Namona Moussa Nabino et Keliboso, Zapamba Labino. En tout cas, merci Ming. Papa Jeff Petozaï Naï. Papa Jeff, moi liloba tokomi na salle awa moi le tobandaki no likambo pe tokomi na suka moi liloba surtout na communauté congolaise. Non bon liloba ya suka ezali kaka ke tobandaki situation ya liwa ya Mireille malamu pe tosuki sango malamu. Merci mingi parce que présence ya papa na ye et soulager na biso moko communauté congolaise. Donc vraiment to sepeli mingi na ndenga ye po ya ko participer na enterrement mwana na ye. Merci pour na batu nyonso tu oyo a contribué qui financièrement même spirituellement ba misusu ba sambela qui de façon que makambango le kamalam. Donc en tout cas nzamba fongola qui ba porte et tout de façon que makambu nyonso tu le ka très bien. Na yo moko monaki en tout cas nazo pesa merci parce que biloko yo sali o sali ango gratuitement. Donc ezali teke oya o liboso mbongo o soki ndenge te en tout cas côté wana na pesi yo merci mingi nzamba yeba ko pambola yo ayeba ko pambola chaîne na bino ayeba ko sala ya mingi de façon que kende liboso pour na communauté na biso donc merci na batu nyonso tout oyo ba participer na Ranger Smith donc oui merci pe na Ranger Smith na Simakuna en tout cas un garçon très gentil en tout cas nzamba yeba ko pambola eneki côté image quoi. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc, Tokomi na Souka, Tobandaki Malamu, Tosuki Sipe Malamu. Donc, Tobandaki les Kambo, on a dès le début. Donc, la communauté congolaise, n'hésitez pas surtout, il y a qu'à contacter Bisso, Naba, problème Nyos Bozalango, familial. Problème et n'hésitez pas surtout à nous appeler avec ce numéro qui est affiché au bord de votre écran. Quant à moi, Noli Tambou, le humble serviteur, je vous dis bye bye, on se retrouve pour un autre numéro de votre émission Exprimez-vous. Solution. Bye bye. Bye bye. Ya Claude Congo, François Ndunda le fait à Point Noir. Costa Ngunda, Sylvie Magouli na Poil Noir, José Kongolo Maya Pembe, Losantage. Kosa Moninga Malamuna Mokili, Ezali Esengo Nanyo Soro, un bonheur qui n'a pas un prix. Tinamiso Yanzambe Mokonzi, Yabikela Moubi Komo Nono Konse, Batika Naina Sakula, DJ Franke. Ma chérie, bon ami, c'est mon tendresse. Est-ce qu'il me faut vraiment un peu de temps? Je pourrais me remonter dans les tarara. La boïbi notée, je fais ma samba. Assez de solo, j'irai Christiana Alain. La boïbi notée. Rachel exotique, Rachel Manning, Ranger Smith. Gisèle Sina, attitude you c'est Bukasa. Merci à la vie. Marika, Montema Cyril Kina. Mama Marichi Manganangola. Majaki Watunda Loris la Congolaise. Na pinanga ya Buruyeke, mama. Na milukela ki makambo yango na
baninga tokola bajigenga nefe ya love solution losambo nzamba yebi destine Didier Lacoste papa na Ephraim ngungi aliaka se na makila lelo apikenga banguna babandi nzoto nangesa champ de bataille divisé pour Mérène mokili balobango bitu jembo Pêche Rodrigo Igate Kaimbi Lumumba babengaka ye héros national à Congo na babengaka héros d'amour titre na mérité. Balandia, exprimez-vous avec Noli Tamboulé Sage. Lelo vraiment nae luka mutulanga mo bina ya bakala ya bakinchasa Timothée Diakwaku abenga mais c'est BMW hein mutala ba garage bele na bakinchasa wana na bagombe noka ya uti Luanda aye penda donc abino photo kutana Noli Tambu sur invitation nae yango nae kokanga Timothée Diakwaku balobi janobna oazo sola mikolo balobi garage ya BMW net na film Luanda ezaya ko sepela Timothée Diakwaku dans ce pays comme on en France quoi. Ok, merci. Je crois que nous avons Timothée Diakwaku. Nous avons une décolanga en France. Nous avons eu pendant 3 jours dans la salle. Nous avons eu un peu de temps pour nous bilili au tozo sala nandeko pour mon ateke bunga parce que le bébé parce que mon Timothée Diakwaku Timothée donc naza. Voilà, nasi déjà bana Kinshasa to pour sabiso muke Timothée Diakwaku bana Kinshasa na Molia TV Noli Tambu webina mutu na Timothée Diakwaku lelo to mona ni susu Timothée Diakwaku uti Angola c'est fort avant to kutana masolo no eli vraiment la poto yo somba subandako pour yo somba et puis on ba garage belé Timothée Diakwaku makambo itokaki ya ba BMW ya garage na ba BMW ezaki na Kinshasa balobi que longo mo ba garage msu na Kinshasa comme son na Luanda. Pourquoi seulement ko délocaliser ba garage non na Kinshasa pour comme son na Luanda? Moi éclairci non na ba na Kinshasa et puis na bato ba ebi Timothée Diakwaku quoi. OK, je crois merci na question moko za malamu ezaka ye moko nda poser ba question te ba te belé ba poser ba question. Comment to eba ki on na Kinshasa za soute au comme na Angola mais na ipsa bino nyoso biso za ba commerçant. Nga naza technicien, naza commerçant, na osa l'activité nanga. Soki na mboko na moni na travailler, bon. Na moni na commencé comme lokola ko kita na go poussa na suna mboka msoso. Donc jusque là toi na mikolo toi na Angola, tozo travailler ko tobosani binote parce que on est apena bino boyebi, tozo raisonner tout ça là, toza na garage BMW de Kinshasa 1, otondo benga GBK 1, tozo raisonner GBK 2 ozonga. Donc garage BMW de Kinshasa 2 et zonga. Toko sala mpenda côté aéroport wana ezala garage moko moderne moni nzamba pe susu bangolo bima to mona ne ba garage eza organisé to sa su ba garage ezala su ya kalana te to sala bena garage moderne eza malamu mingi pour le moment na Luanda na bandeko ba technicien msusu wana ba na Luanda to travailler pe ceux qui semaine on a bo mona pe bilili ya garage ya Luanda pe bo sepela nango toza nabi ke bana Kinshasa ba sepeli po tozana Timothée Diakwaku awa balobi mais c'est BMW tozane awa en plein Paris a bengaki biso donc toye to sepeli pe ngana Rangers Mif tozaya ko sepela na séjour na yo mais Timothée Diakwaku bato andolo ba ke Timothée azaka na mbongo ya kisi o Timothée Diakwaku ba garage wana belé ezaka pe anité expliquer non la bateau baloba la mingi po biso to éviter po kisi pe mona na te loba no yo mo lo ratozio pe na lisusu lelo po na mbaro mingi na Kinshasa na Molia TV ba BRT on azaki na pesi ba tunanga tout travail ba Myriam to ana ba BRT Africa la pesi pe mutulanga Flavien Roussaki to kundolango la pesi wa mbote na BRTV et ce que zolanda biso mais Molia TV mikolo nde yango zo solola nengeza expliquer no biso maxolongo ezaki. Ok, je crois que ça na bandi nga za benda technicien na tangi
na tangi na travaillé na Auto Bavaria ezaki maison ndo représenter BMW na Congo nazaki chef du garage na maison au Kangama. Bon naza quand même naza obligé au sala yanga pe garage na sali garage na organisant quand des compagnons ezalaki mais mutu ko yebisa ke soit mbongo akisi musala akisi non wana eza distraction parce que nandimi un technicien kamia watu bandoko bongata bongisi yango kisi nandimi na ngai te soko yebi so yebi te bon omoni ba congolais faut que ça na réserve makam na bango ba interpréter lo moko za sûreté à lobby donc c'est rien donc na poto ba garage zo sale mezaka ba garage za na kisi on a bloqué kala ba to baza sous développé ne baloba bon yango omona biso tant tolongoli garage na Kinshasa ba mécanicien ya BMW banda koloba baloba rebele binondo boza cher bakambo belebele boyebi musala te depuis tolongoli garage na Luanda Kinshasa ça fait 3 ans to travailler na Luanda mais na moni peut-être technicien moko pa bimi atie libaya penza asala contre ba sosima tu wana donc ba beta benda fara na ba sosima na baba TC bazate donc ba garage ya BMW zate so moko aza makasi en dehors na biso ko to zate Teresa vide atie libaya a confirmer parce que la voiture de l'X c'est belé comme au coup X6 X5 solution exacte donc so mon to nga to 4 voyage na biso to za maison msuku na pona to dépanner peuple congolais. Merci Timothée Diakwaku donc parler biso mois de séjour dans la potoé au sala sous po ba garage à BMW ça déjà séjour no nezani tempi que yo o kendaroya kana yo c'est vrai yo ya no poto pozonga kana yo. Parlez biso un peu moi bref séjour dans la poto quoi. Cette fois-ci qui vraiment salani. OK, je crois na qui na station ngo sala biso patient parce que moni ngana za muto na oka passer na place à bateau. Ndeko na biso moko bo moni matangana ya Mireille aza mona moto ebaki depuis na Angola. Fi moko to ebaki to ebi ba parents na ye. Mais tant aux une nouvelle on a ba boma qui na façon ba tie ba mbeli donc et ça li na passe. Donc le col apenda tous na souci pe ya mwana na pe souci ya famille wana to ndimi na délégation oyo biso tous na Luanda ngape na délégation na pota to meka ko kabola mawana libota wana donc ba séjour na ngiza pe na ka pona mawa ya mwana na kufaki mais elo no senga penda na bande ko na biso ba Holanda émission oyo ba vanda ka libanda ya Congo parce que ba diaspora partout au les cas tout le monde comportement moko ba congolais bazo ko afficher libanda et za penza bien te congolais za d'abord mutema mabe contre ndeko na ye congolais akoloba maba mboka na ye langue congolais comment musu ba tebele baza na mikanda libanda ba comment utiliser parce que biso moto za na faiblesse au garder honneur ya mboka na biso na Congo au mona ovanda ino bien ozalaki à l'aise mais tango okoma na libanda okeko kozwa comportement moko ya bandeko okuti kuna esungate ta niveau moi non de babomie na soni so ata même gouvernement français so dans na soni papa to meka un peu comme ka ko bongisa comportement na biso libanda même ata to uti na mboko bino mo boyebi côté to uti mais quand même to uti na mboka moko quand même batumsu na Congo bando vivre très bien bando tambola bien donc comportement ezaka na Europe te même ata nazi même derema na oti nazi nakuta mona moko bakanga kuna na prison mutu mo to ke lobela mona na congolais kaka bato baza na Dubai kuna bayebi likambo na keti wana to sombeli mona na billet to salele badema ti azonga na Congo mais to tanga kombo ezate po eza media donc eza penza pasi donc tolingi bino oneza makila na yo mboka no ezaka mboka na yo mboka no eza mboka na yo okoloba mabe nango libanda te yo soka ba nigérien so babando swana na bango bakoti na mnoka mboka na bango muto oyeba te mamni ba oloba mais biso koma na nigérien camerounais mutu nyonso yebi faiblesse à Congo donc eza penza pasi. Merci beaucoup. On est aquí message ya bienvenue à ndeko na biso Timothée Diakwaku donc to bi ki yoza na Luanda fala na moi fala na portugais et ça la bien bato balanda biso na Luanda quoi une portugaise. Non, nous pouvons parler portugais agora parce que toi qui na France
Na France, nous fala portugais, fala français. Yeah, eu falo. Voilà. Voilà donc à l'habitude en France, donc la français, la France a photo loba. France vraiment to comme na souka vraiment il y a moi tranche oyo exclusivement to sala qui pour ndeko na biso donc auti qui na Luanda donc Timothée Diakwaku Messi Bem donc yaza naba garage ya BMW net na film Timothée c'est vrai to comme na souka biso vraiment na compte na biso. Il y a émission Exprimez-vous à mon nom personnel, Nolita Message et à mon réalisateur Ranger Smith. Tout ça là que les le message, il y a bienvenue na yo pour tout le monde en Boka France quand même ba peke aux anani et puis na bateau ba kioté ba vraiment les sous pe ba ebio ba sepelande ba moni Timothée Diakwaku mais c'est bien heureusement quand et puis ma projet ni nos alango ozo proposer ozo bongisa les sous na mikoliza ko ya. OK, na zozonga dans 2 jours na ozana Italie. Donc, la pasteur Moko, comme le pasteur Armand Mbala, est responsable de la bonne nouvelle. Nana Musalamoto Osa na ikuna. Après kuna, na ozonga Luanda. Donc, semaine on a ozana Luanda. Maramba Obongiseze Belé. Maramba Obongiseze Belé pour 2014. Tozoluka jeunesse ezoya. Parce que mon technique to salaka wana. Yango eza lelote. To salaka bino mo boyebi mam non le beza. Ne to biso le ba vitesse ende mo susté quoi. Donc le monde évolue. Magambo ba kamio zobima magambo ya kilo zobima donc mama kase bi mais osenga un technicien il faut mutuno pe sala sinon te lobi okoma limité so komi limité ba client ba kimio yo moko bota ba X6 ne zobima na X5 zobima na eza suma ba tournevis ba marteau te et senga computador d'ordinateur au travail non tanga donc en 2014 na fungola moi centre moko boye na Kinshasa pour nous permettre mutonyo solinga tanga électronique atanga pour tanga osala mécanique asala les mécaniques ya aventure te na pesi bino sombote na linga bino surtout bato poto na linga bino mingi boyambinga bien nzamba pambola bino na linga bino nyonso bato nyonso botala na internet ngana ndeko na bino mbala sima to okuta ensuite osala émission numéro na nga angolais 0 936 eza 936 416 150 email langeza maison BMW service soza na posa na biso obengi biso to sepela ko yambayo mais ngana sepela muto tongo obenga ko finga te ba remarque ko kumisa nga pe mingi te parce que ata kumisa nga lelo lobi o bwaka no kanga pesa biso ba remarque o lingi to sala po to koma lokola ba mindele parce que bango moni mundele nde akala tondo moni mundele aza lix aza mundele aza non mais elo te papa biso pe ba noir ba mindele wana ba banga biso parce que biso to za pe na posa to copier mayele na bango to salela ngo pe na mboka na biso tant to zo na mboka libanda to zo ka kolia semulte to za na posa to copier mayele na bango ba fonctionner ka ndenge nini po biso pe to memango kuna tant to memango kuna mboka na biso ezala développer merci botikala bien. Merci beaucoup Ndeko Timothée Diakwaku donc ngai na zongala déjà donc merci aussi na Ranger Smith qui était derrière la caméra donc le réalisateur pas comme les autres. Quant à moi Nolita Message na lingi bino mingi donc vous a toujours resté branché na Voice of Congo et la chaîne Molière Télévision. Donc tout mon ami pour un autre numéro de votre émission Exprimez-vous. Mon vieux Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris. Tous ensemble Babi Patrick Zola l'international, Balobi ba mèche brésilien tout donc Patrick Zola l'international, Gloria Massoni, mon général Grad en Kumbu. Tous toujours Bomoko.